Et belé na tika kozwa honte. Ba voyage bana okende, ne to bana vivre. Ata bosiliki. Ata osiliki soku to kangele kanda. Amona ke bato basa ba belé me okangele kanda. Anobe ngita. Omona ka titi ya ko luka kaka luka sombelo masanga to me sika mo to kabelo mbongo to bokende pa muntu moko. Les gens qui ont 3 jours, 4 jours, sur la table, ils sont qui font. Moi, les gens qui ont été colonel, moi, les gens qui ont été pas colonel, moi, les gens qui pas gêné qui font. Moi, je suis aux moins locaux. Alors, ça a tout pour le canard, les gens qui ont même pas ouvert un son. Souvenir de ma BO, tu vas au Tika, on ne pas de la Kinda, sous tes pièces. Souvenir à ma baie. Pour mon tournure, on a fait ça à ma lame, ma baie. Attends, Narata voyage à Poto. À Isola, on a voyagé à Poto. Non, moi, tout ça, c'est belé. C'est belé, venir te signer, de continuer, mais si formulaire, tu remplis, tu as la visa. Mais ma bangoule ou bien comme? Non, Bakenda, non. Moi, non, on a pas de mettre de paille. Na mettre paille. Na mangwaou. Mettre paille gan yaya. Na ya on a bien na noko Jacques. Ya na mbali. Donc ya tam ko mo tatiko yebsanga na lingio. Bana na botani bana. Camarade mangwaou. Dans l'histoire, il y a que yo ko botana mangwaou. Au nom de mentir en mot qu'ils a faux. Oui, ils a faux archi faux. Alléluia Hosanna yondo zana makoki ya kolonga liwani mpe ya kosilisa nguya ya satana opesi pongi te na misono mpona kosenjela baoyo yo olapinda ina kombo na yo okotika biso soki moke te mosusu te yo nde nzambe na banzi na Yerusalemi kambo yokota batandaki mafuta nakanisi mwasi ya ndumba asukolaki makolo na malasi lelo yo na nzoto. Nous avons 4 principes dans la vie pour réussir dans le domaine sur lequel que tu exerces de temps à autre. Nous avons la conception, la délibération, l'exécution ainsi que la concrétisation. Raison pour laquelle aujourd'hui vous avez Concept Touch TV. Bienvenue dans cette émission Tokundola Masolo Naba artiste ya Mboka Nabiso. Et mes internautes, moi je pense quand même qu'à ce net moment où vous nous suivez, je vous dis un grand merci et bonne année 2022. Merci de plus pour la confiance que vous ne cessez de nous faire et de ce que vous êtes en train de faire de temps à autre, vous abonner massivement. Donc vous avez intérêt de vous abonner à travers notre chaîne YouTube qui est bien sûr Concept Touch TV. Aimables internautes et fidèles téléspectateurs, c'est une personne qui a passé son temps. Il a marqué son époque. Mais ce qui est étonnant, elle continue jusqu'à nos jours. Parce qu'il y a certaines d'autres personnes à Banane na moment à sali succès à ramener bino au-delà de vos imaginations ti succès lié à l'imui. Mais elle depuis qu'elle a commencé jusqu'à nos jours, elle est en train de vous montrer que ce sont des personnes qui ont eu la formation, ils ont eu la formation, ils ont été bien formés pour se défendre jusqu'à la dernière souffle sur
la planète Terre. Elle s'appelle bien sûr Mama Loso. Je suis avec elle sur ces plateaux aimables internautes. Mama Loso, bonjour. Bonjour. Boni. Bien. C'est un grand plaisir. D'ailleurs, mon Loso en 2022. Hein. Ah oui, Ngolo Nzambe. Vraiment. Et nous vous disons un grand merci d'avoir accepté notre invitation parce que les facilité, on a fixé beaucoup de programmes et coïncident qui peine à programme de tournage tout ça et tout, mais quand même par considération voilà bien que les facilité pour Nabiso parce que tout ça qui tellement patient à causer là mais bon le col a tout yebi pourquoi il faut tout yambayo et puis le col a respecté y a média tu t'es dit que bon et surtout comme c'est valable je ferai de mon mieux pour y être. Nous vous disons un grand merci. Mama Loso, Boni 2021 il est qui bilan? Oui, que Nangola Nzambe malgré tout bitumbi zalaki mais Nzamba longisa biso 2021 vraiment na début zalaki bien vers fin pour nanga musala zalaki bien passe. Passé pourquoi? Parce que tournage comme il bien passe. Pas si bien ni Mama Loso. Parce que la salle peut 2 mois de tournée. 2 mois de tournée? Oui. Et ça c'est dit à quoi? Qui cala ou bien bacoterie? Pour le bacoterie ça raté. Oui, bacoterie. Bacoterie. Vous en avez problème d'artiste? Bon, mutu po ina mutu vous avez un problème naï. Ça va te musuka présence de tient mal à l'aise. Vous savez l'autre. Mais bien ça va monter à l'époque hein. Bon, makambo mabe banana ngukala mais ya seconde ya grave kala pesa bongo bizati. C'est que bano ba ya lelo génération o ya lelo bango ba hérité on rapa na bino moko ba doyenne. Ah, bon hérité on parle besoin de parce que le bi makama mabe banana ngukala donc c'est que bino mais banda kala banda kutatanga na bota mate banana ngukala. OK. C'est ça. OK. Mama Loso lelo tokundola. Na habité sur ça vraiment prêt tokundola. D'accord. Voilà tokundola ndenge Mama Loso lobi Mama Loso carrière na yo depuis jusqu'alors yebisa biso na obanda musala oyo na anenini pour lelo ozala marque. En tout cas, après dire que nous avons bien neni de benza na oyebati parce que koyebati on a lobeli pour bafani baza makambo baki ayebite pour aller besoin il est très vite koyebati na sens ni parce que dès le bas âge quand banam ça théâtre na école primaire. École primaire on a na ba âge ni na près près. Ba 7 ans. 7 ans. OK. Ane wana nini wana? 7 ans na bosse en tout cas. Na bosani nous nazaka moi muke penza ne basaka moi ba pomme wana banone banoza mingi donc il faut car le tout mazate il fallait y car sala moi basnet moi mike mto bando sala bana mike magito zo kokate moi limite za mais ne nazo bundaka bongo ti na omata ba 3e cadre ti na kolaki na ngo penza. OK. Na kolaki na ngo ta on a comme la première séance en tout cas nazoka déjà et là il y a rosala na ba na école besoin d'école ba DG wana OK jouer une école moko boye ba conception comme moi ba bombo yo pour une hôtel ka bo mwana to jouer na école titi tozo mata tozo kola tant a Jésus qui m'a rappelé ce qui est aller na comme jouer pe na l'émission mon a fait type mariage no wana sina pour ça ni fait mariage ba bengo OK au sali ba one man show au sali pe donc ti allez tu ko sangana tant tu ko kola tu sangana na ba tatuka lumbu. OK. Ah babi denda ezoka. Wala zina nini? On nous a ba 87 ou bien 9. OK. 7 ou bien 9 sur nos beaux santé. On a siko te 87 ça ba 88. OK. 88 au bandi siko yo. Là ba tatuka lumbu. Nga ba ibenga ngote tu aller qui dans quartier nous jouer na monaka te lipe aux anaka ta groupe de sangani ya bana bumbu
Ok, donc en tout cas, vous avez qui artiste au bobi, vous avez na bumbu. Bana bumbu. Ok. Allez, ya bano betane na koroto et pas ya defa wa. Ah bon? Et à son nom, oui, t'as tout comme bano bete pas na ye. T'as tout comme ça, kuna za robeta, robeta. Abeta drum. Azaki drummer. Azaki drummer. Ok. Azaki artiste bena complet. Ando yemba vers mo. Ok. Nde ayaka osala groupe ya bana bumbu to ko zo ba ibara ba ngakuta kutu ba ona ba ibara. Ba Edzoka, ba Delta Force, Bidenda. Zaka moi ba to belé ba msusu. Après ne ba miraye sabayaka kukuta biso. OK. Miraye sabayaka kukuta biso. Ali na ndenge pe temps to évoluer. Bango ba panzani ba ke bongo na sika to bana ko répéter ça qui na lima golf OK. Sika na mondo ba che pompe essence moko wana. Na commune juste na commune na bumbu wana pour nga na bumbu bena ya shaba donc natif bena ya bumbu na ba mo dona bote mina ngenge na koli na bumbu nde sikoyo lokola lima golf wana mwasi ne marie claire azai copine nga ne to rappe ko coopérer ke to na so répéter wana lokola pe ba mana linga tatu ko mbaza pe mo na bumbu ne ba ngo ndima to ba na so pe ko répéter wana sikoyo mobali ya lima golf mobali ya Marie Claire on a lima golf nera ko isa ke batu nyonso tu ba ya ko jouer orchestre nyonso ya ko jouer wana za théâtre eza ya musique o ya ko beta to ko jouer théâtre il faut biso ça ba lever les rideaux. OK. Ndé to comme ça siko ba lever les rideaux. Donc OK. Siko mais quand nous ko expliquer biso parce que à ce que je sache place aux qui pena en plaire makasi. Ils ont une nouvelle langue. Oui. Place au monde, je dirais, naba diaspora ba qui découvrir ma. Ils ont une ni ko longwa pas tatuka longwa puis ko koma pas mettre pas imam. Kasi na ebiso ke to na ça ba lever les rideaux. Donc théâtre mo ya biso photo banana. Musique mo ya biso photo banana. OK. Mais ngape nazaki na baboule mo boye. Soki bandi kaka. Soki bango neti ya ngadela le bayaka ta ngadela bayaka na zakati na kina pe ba cop na ngana nzondingi. OK. Na kina na nga tourner pas msusu. Après ta on a ko tourner nde ba bisinga ke ngadela ya kyawa biyo zala kité bango na se ba zala ki moi le lendo donc bo tourner la bango musika bi pe musika. Après deuxième fois ba ngadela nde na zalaka. OK. Siko après mangwaou ayaka tant bakaboya ni shok lenge batie bango mangwa ko na nouvelle lenge ne siko ne ba yaka susu ko jouer pe na lima golf na zaka pete susu ka ba kop na wana. OK. Ne siko bidenda asola kana na maître pai ay bise ke de sa boy na za ya na ngamo boy ya na wana ajua ka ne jwa nga pena na muna moso ya koza moso na tabia ete asola jour pena makasi ajua ka ne jwa akuranga tabia akokayo na ebi mo moso wana nde ya ko pesa adresse na kena pete jour ali boso jour mi balé na ekinde siko kuneza kinde ni so muntu asika ye wana se rambe bakata mi tout. OK. Ba Nicole Kitoko ba Willy Mambu ba ya Johnny ba Mundueri ba Vie Gaou ba Kanza komando motote ba nakuta kuna na ba yuna ya za poto ndesiko za kisoko ye avokota ba chef Abralima ba vandi ne sima kuna ba mo bata théâtre. OK. Ba chef ya groupe ba tsaka ba vandi boye fo koto l'équipe ba tunyo na o jouer ba tala so ko rapport ba joie parce que ba chef Abralima fo ba oui au coach. OK. Donc casting recrutement comme ça il faut ba chef Abralima bazali. OK. Ngana kuta bongo na ibto so liboso za bongo mais mukolo ngana yake za bongo to yaka 10 c'est quoi bien mais do tika on dirait dit to continue na bi denda prépa ya ne kolemba. OK. Et na komi to yoko kende na lponga tedi kintsala panga na banda benda théâtre à télévision. Na komi na komi ba ebisinga nini ate to yeba maloso bubu abia mwana mosa bumu abesinga abi amete va como sega yoko kanga. OK. Ngale ngabela segina ngaka siko ko banga tellement na mona ka batu batela batu abinene na tande ba latrenga bi oli what tabia ngane eli musano bangelo tena koti babisinga kota o mekana kota buna beta buba kriya. OK. Esinga wo luka mo sijem roboye obenga mangwa luka mbal na
Kabeti na koti malamoko. Malamoko na koti mbamo na jeu babeti nga maboko na ba chef wana. OK. On va revenir dans le sujet ya Mangwaou, tout ça et tout. Mama Loso au Botami wapi? Nabi na botami na bumbu. Botami na bumbu. Na botami na ngiringi na koli na bumbu. Koli na bumbu. Na chaba surface. Hôpital. Botami hôpital. Quand même c'est important ba fanatique. Ne peut pas y ba ça bien quand même biographie na yo ba na mo base na quand même na. Ah. Na botamaka da polyclinique moko izaka na ngiringiri. OK. Bana benga ngo mama Esengo. Mama Esengo. Ah, ekufa pe. Ekufa. OK. Et Mama Loso za 40e na famille ou botami na bande ko boni ya mibali puis ya ba. Ah, biso mibali ba 7. Basi tozaka mibali. Basi baka mibali. Wow. Est-ce que na basi mibali on est facile ya ko emprunter chemin oyo ndima ki art dramatique ba parents ba za on ndima facile. Ezaki facilité mais nazali na choix ezaki musalonga na do o eza nzambe mu datindela ngango. Yoki babana bango boya ngo tisima ba comprendre que ezaki musala. OK. Mama Loso. Oza mama ya bana. Yaya ya baleki. Oui. L'équipé ya ba yaya et oui. Mais je pense quand même que n'est tout vivre à bout tant que ba humain tous avons un rêve toi on a vie. Oui. Continuer son vie à Botami, à Tangi, à Koli, à Bani Moussala. Il faut lobby pensama c'est grâce à Bala, à Bota. Maman Loso to ko y état civil na yo. Ni na bala ni so boto mo na gala. Na bala no so boto. Ah, wali boso. Wali boso. OK. Et à ça ni. Bon, ça c'est classe, bon, il m'a dit misala on peut gagner les alaga, hein, banabe au sa théâtre, azabe journaliste, azo bunda bunda. OK, donc on a belle femme. D'accord. Et lelo maman no soko se gêné tenga pe na se gêné té hein, toujours solo là, tu aimes bien na émission. Et c'est important to yé baba fanatique na yo pe ba yé, c'est très important. Maman Loso, est-ce que bien que le vie est vie privée na yo, moi tout le ba mo ezate. Mais quand même na papa ba na yo, ça quand même na moi relation ya bien, ba nouvelle. Oui, relation ça non. Pourquoi pas? Ceux qui tam so azali sou. Té, conseil bien on peut ça, ata bokabwana mobali. Eza bitumba te, eza pe lisomo te, so bokabwana, faut sola pour bozana bana. OK. Bon mon en a rappelé. Pourquoi pas? Il arriva déjà un jour à prendre pas le baquet maman to vanda to songa to boko la bana. Té pour le moment ngana yo samsala. Boso kayi. Té na sa muda na zo samsala na mamsuna sana munaza ba vision mususu. Na ba vision mususu. Na ba vision mususu. Mais apparemment du ça pour monter maman kassia. Bona. Pour Té na ngande complication té. OK. Au moins vous savez ça ka isa musala mutu. Les hommes sont tout so baxé sur la charge je vais ça ma bien. Vraiment. Et tu vois ba la vie na yo aussi c'était à refaire. Erreur ni yo linga to ça la vie na. O yo sala, o yebi ki iloko na ça des erreurs. Et là si c'est à refaire ba banel moki. Erreur ni yo linga to ça te. Erreur ni na koki ko linga ko ça sauter. O yo reconnaîtra que on a ça des que erreur moko ça failli me coûter cher. Boso mibali. Kolinga. OK. Donc c'est que ça va déception trop, va choc trop. Kolinga. Si on a eu bara penza mbeli. Na lingate. Pe na lingate. Bon, moi message moi qui na bateau bazolisa motema na yo. Dans 2022 il y a bénédiction, année pardon, année à élévation, année à paix. Il y a récit, message na bango. Asenga nzamba limbisa. Nzamba limbisa na bana mibali oyo. Bozo bebisa mitema bana basi. O basi ebele lelo, basi ebele oyo. Babima pe libanda mingi pesa mibali. OK.
c'est un peu mibali basi pe toza mabe makasi pe mingi mibali Mama Loso au sengeli ba oyo bazozo kisamite ya basi pardon mais au sengeli oyo ba blessa yo te kasi on a lobi na sala on a lobi on a gros na sangisi nanga so ba wana baza blessé nga pe ya on a sangisi na bike ba oyo ba nyoko la mitema ya basi ya ko pesa basi charge okay boti moi si bana otika charge pas moi si ye mo bundaka ye mo sa bozo sa bu vous a pas envie au monde on peut normal et puis moi on bala o yambango oyo zombonga libala batira imeza raté tant comme belle valinga bala petit terna linga bala te mama e pana mama na ezate na zo bakaka ba mibali o basala makamwana o abotsa mwasi akipa bana te abokola te loko te lobi azozela ya rozwa veste te ko bokola bana eza blague te hein au côté ça mon classe tia zo diplôme qui na université eza blague te ça va se bele ba sa be ba yindumba ouais kesa yindumba sali lisumu kana gite po le sabana po aluka ko bokola bana po aluki na banzela po ça basi msuko na ebisu yo valable apundi ne pende ne zo ko kane o tekati baza ouais baza penda sala ko pena côté mais akokani ko tekati on a pas mbolanzambe po pesa makasa par théâtre ya oteka. Ok. Maman Loso, je pense que soit envie et l'eau que zalaka na mutu mokonde a inspiré biso. Nani a inspiré yo poko ta na mondo ya art dramatique na mondo ya cinéma modèle na yo nani o zalaki soko zo tala ye tu te dis que en tout cas na admirer mutu mon pépé ok okoya ba film ne moko asala film mo ba sala film ni marka yo film mo ba saka ya mwana tutie bazalaka ok ko ba blona bana sa ukata basuku na chete ntia se belo se bisa makasi zabi mwana biso ya bumbo ok voilà et yebisa biso musala oyo toyebi ke musala nyonso ezala facilité ntango bandaki nani azalaki pembeni no po a encourager yebisa yo ke tie bon ça va marcher même si les choses ne marchent pas. Donc vraiment tangu na koti ne na nouvelle yenge po mutu alakisinga musala penza ya expression faciale nyonso les alaka komoko telema na scène mundweri na tsakala ba poso scène nyonso wana mutu alakisanga ngomi tsakala na mundweri puis bango pe mutone ko encourager nga kaka lena yakatika musala za pasi nebiko ko nyokwama nebiko ko souffrir yeba kina selon eloko ezalaki te ane psa kaka supporter ata le un jour au sepla kaka mais na début atoyeza kapasi pe mutu kutu bandima te iza ba famille nga bandima te bana oboy ba obstacle ni okutana na ngona musala o sala pinol ba kana tiki ebele ata deux to yeba ebele mususu na kokoloba ko sai musala pour bénéficier te pasi mususu yeba na série na biso wana boko longwa bozo ke jouer net na njeli o même ma papa na kata sapato ozui moi chiffon mo tie mafuta mbila crêpe mo ya noir tant ko ma pembeni o parole mafuta po ingela poko tana ona na nini na scène voilà calvaire comme pas possible ya osaka na kututi lilambaka moko sukoli otandi lobo ke na production lobi susuka ya mbuke na production sana ngo 3 jours beta ka yango de souffrance osaka ndete lelo sikoyo tokoloba Mama Loso tanio so oyo lekisi ba souvenir ni ya malamu o lelo e ko mona na miso batu po c'est vrai que comment puisque condamner gouvernement donc condamner gouvernement au nord ba zo biso ba artiste en charge te et comment on aura ceux qui mutabeli gouvernement mama kingani tela biso likambo mama Olive Lembe mama Denise consort et lelopé ba mais quand même comme ça la bino ya malamu parce que bozu ba carte beaucoup mo zo ba soin mais
ba souvenir nini ya malamu ko lelo mama lo Suzana ko ko la sana ba kinga luko ko na na. Merci beaucoup na maman Denise na joie carte d'assurance maladie na zanango. OK. Na zanango doso na beli na za bo problème izati. Mais moi so yambanga penza oyo asaki ngana bando teka maman Olivier Lembi. OK. Donc maman présidence de Bosso ayambanga penza na kenda tina ndako na yena vandi tolito meli to kaboli ya tomboli mo enveloppe apesinga souvenir à bien on a théâtre yango. OK. Et les londe to zaboué na musala oyo. Toyebi ke batu bazaka ya nzambe. Mais la réalité nous tout dans nango sala ke to c'est éloigné na batu. Lelo so bache ata basi bache koto basi ba actrice 100 bache kuna ba acteur 100 ba ebisio bimisela biso ata deux oyo na vie na yo ko linga o sentir bangote parce que oyo ba sala to oyo ba sala yo na monde art mieux vaut que to va na nyoka ke bango. Non. Les amis ne battu tout zabe battu tout bana baleki na sabango bien. Maman lo so bombaté. Dena bombaté. Nzamba lo la. Le ngolo ba debo bana musalo ti lo zano mutu moko to bozuni problème tout ça. Ti. Ata bato ba mela wa mbongo to. Ba mela mbongo na Lubumbashi le to kenda ka. Na nani? Na ba soda mo ya Lubumbashi kuna. Maman lo so. Bon soda na o mela mbongo. Oui. Tant que qui Lubumbashi. Production, la chef de délégation nani chef de délégation chef de délégation biso to kende ki na Gilles Nsana. To kende na Gilles Nsana. Pas to kende ki kuna. Wazana so ça mais biso mes possibilités ndé. OK. OK. Za mutekolo. Na mutabandondo. Mutabandondo. Donc papa mutabandondo, bon maman. Bandondo. OK, 100%. Alors on a batito, on a bayandi mosi et consort. Si quand on monaka artiste mo santé za bien té bozo belé la gouvernement mais ba mongo boza bo tourna kawana bo saka na ngoni des ara folie ambiance. Ba mongo neti ni tozo. Ka bozo ka. Si mon artiste ya Nigeria ba sani tibiso. Ba vivane tibiso. Artiste munene neti ngabu mama lo nazal pangote na msana sali ya normal artiste munene neti kana kufana ndakabu mais il y a un temps maman livre après ça ba une opportunité banda ku bani maman livre en tout cas on a félicité vraiment moi ça ça mutema ça mutema ça pe maman belé na ba comédien belé lelo bazo foot bazo pe ba place na félicité mais ngati ngana zote kona ni baizula kayo na moment non yeba ndeni to sutuka ka bato bazui yaza na mutema okaba bito sutuka bato bazui na kenda tena na yena pasula ne eza mir na pasula na komepani de mane kita sute to zobika kana nzela bato si na kena pa mo live na nzela mutu te na kena nzela mutu kabengi ga belvie benga bache komuno neke to bika kana bato pour mane qui t'a soudé pour que soit bon on dirait bato comme obika tant ba sinleke ya kaboke OK na suka ba bato so mito na taka na TV bato mayele ba lina ba mito ate ba lima pa mais na Kilimanjaro ba offre tabino bien quand même avant que to ba mamba chaîne YouTube parce que Kilimanjaro vous avez été kana CD vous kana cassette bon ba na offre tabiso na zaki mbongo alupangu te biso tu na sima Kilimanjaro et Carbone déjà commis c'est pas Kilimanjaro. Mais quand même c'est là. Les amis qui ont côté à Kilimanjaro c'était pas une chose facile parce que. Oh ils ont facile t'es. Na yebiko. C'est que je sache. Kilimanjaro on est artiste on a touché bien. Oh na yebi oh na ni marate na yebi. Mais ezaki mbongo c'est ezaki mbongo on le pango t'es. Vous avez mbongo ba 300 ba 400 ba 500. Bon, mon bateau, bazaki bon, n'enga pas mis au bête à ma soeur bateau 27 hein. Tantôt sur la tes émissions. Tes émissions, mais n'enga pas bête à ma soeur comme agende ni n'enga pas ma cam na mission na TV beauté. Au moni, bon, ezaka selon organisation, mais tant on a na yene qui mange. Mbongo to banda ozo pour futa ndako, bona lesa bana futa bana minerval. Ezaka suffisant pour nous sommes le pain. OK. Comment le plat préféré na olinga mingi na éviter mi kongu pour batabandu no mona kaka retour à l'authenticité. Olinga mi koliani.
Engami fumbwa. O ezanga mwamba na mbinzo na likaya bwa masada pembe. Na pilipili. Pour repas wana eza ya bata Congo central to ya bino na bando. Ya biso na bandundu. OK. Et couleur préférée? Engami bleu. OK. OK. Orange. D'accord. Maman Loso. Donc tu as la deuxième phase de l'émission, ce qui va permettre à Pena na poser ma question et puis na aussi na yo aux amakasi pour nous répondre. Neza ngaya. Mugasa keo yebise zonga. Et vous a souhaité que était au moni oyo au moni té. Té yo poser ma question on va répondre. OK. Maman Loso. Sango tambolaka yango tolingi totuna boni mwana oyo bato bazala koloba kobota na maître pai mwana oyo abota na maître pai na maître pai na mangwau maître pai gan yaya na yaya na bana obingi na noko Jacques ya na mbali donc ata mokolo moko tati koyebisanga na lingi yo bana ngana botani bana camarade mangwau na histoire ya koboye ke yo kobota na mangwau on me démentir en que ça na dema oui ça faux archi faux oui amisa même na komba mwana mukomoni oyebiti otede yebite yo lobati oh wana yana ngai mwasi na yazaka bibiano ebieti non mais bientôt zaka bien te mais bibiane za prendre to ba bibiane te batu comme les Zara Jackson nani Jacques mais Zara Jackson mais voilà malheureusement dans mon comme Jackson te dans mon Jackson te ngara botan mangwaza yana nga OK yana ngai wa sala pona zalatina za lelo yende azaki yana ngai le tia ça a été bon moi net na zanga mutu mona vinanga eki yananga na vana nouvelle on aura peut-être ko alinga ki mutu bazo se beauté ba souvenir na malamu atenga pe makambo ebele yebe mtapesa nga makasi za artiste ba souvenir na malamu garda ona ye o tikala ko bosalate ebele na tika ko zwango te ba vaise ba dokende neto ba vivre ata bosiliki ata osiliki soku to kangele kanda amona ke bato basala bango ebele me okangele kanda anobe nkita omona ka titi ya luka kaka luka sombelo masanga to amemo esika moko to akabelo mbongo to bokende pa mutu moko lebisa azaki omona 3 jours 4 jours bosola to mona ayebi so oyebi général ya kifot moi lemsu toke wana tango azaki colonel moi lemsu azwi yo boke oke pa colonel tango moi lemsu toke pa général ya kifwa oyebi ke kuna tozwa mo eloko alors ça ka tout pour la kanda on a les choses comme on a même pas ouvert en son pour la kanda oté banda to mona ouvert on a mo a même pas ouvert en son bon ba souvenir na mabe yo tira tika na ningi mettre pas il va kenda ça sous cette pièce na ba souvenir ya mabe pour mutu nyoso na pièce na la mabe na mabe ata be na rata voyage à poto a isola on a voyage à poto ngamo to ça ki belé Dès que tu as signé, tu continues à faire formulaire, tu remplis, tu as visa. Mais tu as un ou bien comme non, je OK. Maman Loso, on y va enveloppe. Enveloppe, gloire. Enveloppe, voilà. Aux opponents, na enveloppe. Moko au fongoli muto ko zwana kati o lakisi yango na caméra gloire wana ko zoomer Mama Loso ye moko o lakisi gloire a zoomer yango et puis oyebisa biso o reprochera mutango na nini et na suka nango pesi conseil bangi noté Mama Loso zumba moko Mozuna Moseka la qui c'est yango OK lo article la na Mama Loso yebisa na ba fanatique ko balinga yo o reprochera Mama Moseka na nini
En tout cas, ça commentaire, tant qu'il y a qui a, tant posé la question, il y a une pour naïe. Ma question est à ma réponse. Dans la Tunisie, il y a ok, azalé qui moko bien, tout ça canaille bien, tout ça la canaille bien. Les hommes appellent moi des mètres, ok tout le monde a bengi. Oh ya ndeni, tout était tout n'a ah mi go na salide à décembre en Zambie. Au sana, on sait ça bon. Il d'abord, il doit faire un conseil. Abinga ba fana sa des mina salite mais ah to zeka mko benga bisu do azabele msu beaucoup de matanga to na fait du soki ata moni bato mona lemtwa yepa na eh ya lize likambu le na ye na sudia tande to sana ba ngwana. OK. Donc yene ngaza wana ndebo vivaka ana mabete. Ti problème pas na ngizate. La lobite kaza mabete mais ngana ito za coupien. Depuis vous bandage jusqu'à l'autre. Si les loups bien. OK, quand on a zolo. Pesa et conseil. Conseil nous pesa na maman Moseka. Ah, Moseka conseil na pesa le kinanga zaka ndio zawana. Mi ketisa pour nzamba tombolo parce que nebi que mi ketisa déjà nzamba zo tombola yo. Ndamoni auti ko zo trophée mona libanda mboka. Ba maman to ze belé ya blague té hein. Ça blague té zaki femme de valeur titre ya nini ya trophée ba pesa ki nalanda ka okana suka kande na finale za pesa bien moni ba pesa ki yango félicitations Moseka ba maman to ze belé mais ba ponier ba pesier trophée wana ya femme de valeur zaka yonde ozalaka ulamu na wana ozaka nango na respect na wana nzamba tombolo likolo ma Moseka. C'est ça. Vraiment, j'en profite aussi de l'occasion pour faire aussi mes clins d'œil à toi. Yepena, ma bête là qui m'a beaucoup. JDT Diaz, ma beaucoup banque. JDT Diaz, ma beaucoup banque. Ennemi, il y a Maman Masolo, il y a Cathy. JDT Diaz, ma beaucoup banque. Yo peso l'équipe bango. Merci, tout ça rendait tout le bail parce que le bail qu'on a maï, champagne Roya et puis Bakoli. Voilà, depuis Allemagne. Merci beaucoup, na maman Nabiso Marie Comba, depuis Manchester. Tetumba Boss, moi je suis c'est comme Matama et Kokoto, ce gars où Matama et Kokoto. Salut, bonne année aussi à toi. Merci beaucoup au concepteur Touch TV, Monsieur Odas Milando et aussi Molonga Ninaye, maman Afi Milando, maman Masolo, pareil, parents, il y a Odanson. Merci aussi à toi, Belva, moi, maman Loso, ma fille, et bien que Loko Bino Bozara au Kanisa, ça va mais rien n'est trop tard. Dieu va faire grâce. Voilà, maman Loso. T'as la caméra. En âme et conscience, le baba défaut na yo. Le baba ma be na yo. O bat ba lo na yo, o bat ba reproche à yo. Gloire qui a muni derrière la prise de vue. Gloire qui se déchaîne aussi au montage. Moi je pense que Maman Loso a cause à obligé à l'obanabiso sincèrement en âme et conscience parce que Moutazanga m'a bien mal monté. T'as la caméra? Loba a défaut na yo. Naza Moutfo a défaut parce que Naza être humain donc jamais nous a défaut. Ba défaut nanga eza mingi Naza monté à mukusi ngate mutasaka nanga. Ngate mutabe sa personnalité nanga sona yo ki na tomboka mabe. Même makambo msana ngate mutakosela ngali kambo sanga mabe. Najisa mabe. OK. Donc mi yangwana. Mais ça là que bande on a mis aux gens bon à Kilimanjaro belé. Bon parce que va le voir surtout sangani après un temps toute la famille. Mais belé ba qui pas na lisu té moi solidarité on a besoin na ngo. C'est quoi pour mes amis musala. Tokuta na mina banzonzi neti kalunga tokuta na nzonzi. Moseka pe tokuta na mingi na nzonzi saka musawa azate akina na ye visa pa mwa kufa na ye pe a son âme nani susu zigwaza na poto mongaleza na poto yo mo pe yo tokuta no mikole bele tokuta na te gelor yenga tokuta na nebeka na ba tournage mama boka pe tokuta kufeli semeki ni mungali. OK. Tokuta na mingi na ba tournage tokuta mingi na ba tournage mais to saka na biso tokuta ni bien. Maman souke pe de uti kozana e
awa le tokendeki mama ni mama bengaki biso tokende ozwa mwa soso bana tozalaki na ye sikoyo lelo oyo elo nini oyo ozomona ke ezosimba kaka te na mosala ezosimba te na sens te parce que en tout cas ezosimba te parce que eza na bato ebele si lelo mwa matata eza na vie même nga moko mwa bakokoso ezali mondi bana bazwi badiplôme wana na babandi université mpo na nini mpo pousse déjà babanda po soki sikoyo nake tourne esika moko nazwi neti mwa $30 ou bien mwa $50 il faut balia omoni ndako funa futango unafuta courant unafuta mai nga mo pe na besoin naza na sapato naza na besoin magetu neti makambo ya plante boye naza mwana moko mwana ya Mikle Ngonga ya Reti Yembo ye azwa déjà mwa plante nanga nazwaka déjà kuna mwa lipapa nanga neti na lati mama safe manabi mutapesa nga crepe wana donc côté mwa kolata ezaka mekolia kofuta ndako kotangisa bana bazolatisa nga meneti bana wana baza bana mike fuyu mu mamozo a charge na ye olisa bango latisa bango baza bien na tongo bamelati balia fufuna pokwa baolia pondo ya pamba te pondo eza na mwa Thompson na mwa soso mwa likayabo koso kozwi $50 lelo yebisanga sur le wana bolobaka nini est-ce que bokendaka komona ministre ya culture et des arts po opesa baplainte na bino et tout to bovandaka na bino bon atanga soki nga nakendaka te bamikolo kuto bakenda mbalebeleti namona batevi nga linganga komibimisa te nalinganga baproblème te monde aza bona linganga baproblème te mpo na konganga makambo te oyebi ye nani ministre ya culture et des arts ministre na bino oyebi ye to kombo na yo koyeba natiaka kuta kumpe kate moma mte suisaka motema makambo so esusaka motema esusaka motema nde suisaka motema bapasi tokomona na mboka oyo ezaka pasi te mama loso oza moto mani mosalo quand même kala quand même ministre ya culture et des arts oyo aza na département ya mosala oyo osalaka oyebi ye te otiaka yeka te nini te makambo so eza pasi tout ça et tout pourquoi oza parmi badoyen na mosala mais sikoyo papa na osala nini tokokenga mona déclaré kuna tonake déclaré kuna tonake koloba baya mosu ya likolo mpe bamona mabenge mpo ani mama loso akendaki koloba nalandaka mingi bango noki bango bakendeki ayolanda bango so bango so babi alongwe même si ese biso tokolongola ye mais pourquoi ça peut pourquoi que na parlement wana ba pétition et salami ba député na biso parlement toko dans le parlement toko tandine mais pourquoi que nous mona ba député wana tout ça bo exposer bango problème na bino bango ba sali pétition ba koti ba mention ba kolongole so ba travailler bien té bon je ne dis pas que ba longolaye madame la ministre ba mikolo ba yaya o bazali boso ba landela makamona mais que ngamo pe na ko ke holandela pona droit na ngamoko eza normal mais la nganga te na sa mobulu liboso ba mikolo bazali moninga ndela za boy nga pe na za mokolo mais ba o bazali boso nga ba mikolo bazali nga kopesa bango valeur ne sika na bango eti biso boto za mingi na NTPC ya président so masumu to landa mingi o bango ba lobi so ka lobi sala bo nga ba na ba boya ba lobaki asa velote na éviter selo bango non mais le bama écoute comment ga NTPC pour na batu misusu ndenge ba loba ba propos na bango que kunda ka ba artiste bazela ka so artiste akufi ne ale ba se mobiliser tout ça mon bimi bon éviter bon mon netika ndena na zabo na zo carte na NTPC na zane c'est lombe ma carte créer ba problème ba te beleti lo ba zo ba est-ce que ngande na zabo lombe neti bona ba ke na ke zo carte pe lombe ngana zu carte na ngana ke tika ngona na ebike na artiste na zu carte na ke na tuni kaka na tuni na NTPC pour na zo carte bo na sana ni ba ebisi te pour zo carte zu carte na électeur au commis identité na yo nyonso o tuso ko za carte électeur o kangi photo na ke o tika ngona bi mama Denise après ba yo binga ke carte na yo bimi na zo carte na ngai lombe te nga utumba ebele biso za na fa mo le benga o za bengo ayaka na mwa ko buja bana ta mwa combien nakina ngana sali na zwi nga na zwi ata 50 ata combien na zwi ata tango apesa to sali kopa zwi
Na dit mon était 8 mars donc ndeki pe et pas maman wa benga biso. Toké parmi maman pe maman loso na ba veuve na biso ya ba ndeko ba lo toké ba biso mo ba pièce na biso ba biso moi moi mbongo ya ko tongelamba na mbongo ya ko zana on a futu wana. Asenga te lo côté. Nous arrivons petit à petit vers la fin, nous sommes presque à la fin. Maman loso za ma préférence na ba goût ya bibali parce que on se dit hein nous sommes à l'ingane moi za pembe elle doit le voir qui moi za pembe ça rapide maïe la tanga dans la taille bien tout ça bon moi si musuba le baginga linga mobile za la boya avec deux ans la préférence bon nazala kanango sikoyo oh ah oui maman le nous anamte tiens vana ngabo oh nati go vana ndenge ni to solo la ozanamte yana vana ngai intérêt tika na vana ne vana bona bunda na bana nga na vana na nga na bana nga nde na meseli ko bunda na bango boye na ke lukas ko mobile pona sani mama le sombali moko aye penza un tonton un bon tonton azana ye organisé aza stable aye mama le so na lingi na bala yo te nga na peksa ko linga mobile zango mabete mais pour le moment na ko mona na na beaucoup la bana sina boti bana 7 ans na ke liko mobile yango siku qu'est-ce que beaucoup la bana oh na bunda déjà ngamo via solitude pesa mabe mama loso bunda ngamo na mesana futa nda kuna ngana diga ngami ndondo ti mesa déjà so le mutu moka ya mama loso na proposer loko tika musala ou sala dans 2 mois usomba lupangu voiture bana ba OK ba mikili mususu tout ça et tout mais tika musala esimba te pour ani esimba pozo les la pozo compliqué bino pozo sur la bino ya balonga te ministre tout ya culture et des arts ti dasi na mesana déjà bon ba okipe kanga tuze beleti yo kana no leka tata pa ba ya mikolo ba déclarer bo ba lobi fo konta na sokoda de ba bisenga bien masumo bisenga tulingo konta sokoda nga binanta binanga sale fo konta sokoda après na bisende to bani mula boya en tout cas fo na sale fo na konta ka sokoda na tala ka sala po ba to ba konta na sokoda normalement ba futa bango futa bango ta mingi te na yo ki ba futa bango yango ngapela linga te na yo ka ngapela lingi na kota na mona pe beaucoup na ba lobi ba so futa ba acteur na ba actrice comédien na ba musicien donc il faut na kota. Merci. Là, j'étais en fait j'assume que le temps n'est pas notre temps, il faut savoir s'accrocher, tout est chronométré sur internet. Maman Loso, bonne année 2022 na banane. Merci beaucoup. Ngana zana bato. Be les autres bandia. Les msope mon émission de kiteka ya on ya. Ya liboso ba bonne année na ba meilleur venanga na pese pa bato nyonso tout. O balinga Maman Loso ba soutenir ngambula mobimbo yo. Mususu kuta pesa nga biloko linga tena tanga komona na to ko tanga komona ya silikaki aboyi kuta kopanga biloko abita on pesa biloko o tanga su komona ngai excusez nga vraiment balasima na tanga su komona te donc meilleur vena nga na pesi pa ya famille na nga moko nano na pesi na famille mwanga nyonso na ndeko na nga mibali nyonso na leki na nga mwaso tozaka na biso mibale wana Nadine Muzatu na pesi Bwanga Jo Mali Pichu Sabu Miki mwanga mwana biso suka Levier donc bango niso ndeko na nga na pesi bango ba meilleur ve puis na pesi bana ya poto nyonso Mikle Ngunga na pesi Bojo Kongolo na pesi Magi Mandiangu mwana Magi yo bongo nanga obwaki nga bonde nini ni kleti kisema obwaki nga bonde nini mikolo belebo ata kutu kopesa eloko te ata la bona ne apamba mama bona ne eza bongo te Petroni Maungu ba meilleur vin na yo Riti Mbukambuya yo pe ba meilleur vin na yo David Mbaya ba meilleur vin na yo Belvi Kandi équipe Union sur Belvi TV ba meilleur vin na bino Sila Bisalu na équipe Union so ba meilleur vin na bino de la paix à Dogo wana ma copine nanga tika na ye na pasa audio sa libana ye mikolo yo donc
libala malamu nzamba pamboli na mobali ya bien pasteur mobali ya Ingambe ya bien bovanda bien ya buyi malgré yo boya ko bala mozo encourager ka ya buyi pardon badi na bona ba problème kana faka ndi avandi wo ya buyi wana suleki na ngai darling mama Rose mwasi ya papa Kaise wana batu basute na ngai OK ba mama bomoko ya Bruxelles ba mama bomoko ya Bruxelles ba mbote na bino ba meilleur vin na bino nyonso bana poto na linga bino yenga kubi Pompidou tour du monde elle na bossa Pompidou tour du monde kutala monde était papa na lo babato basala nga sona salite Sarah Moussaou Sarah Moussaou aïe disque dur disque dur sona lo bongo au comprendre disque dur maman yenga voilà maman yenga aussi Zigura de Londres voilà vous êtes tellement aimé Willy Mambo bino Zena la guerrière Zena yo bona nga yuyu jantewa bino nyonso bana poto bino nyonso na linga bino boze bele spaghetti obosana ke spaghetti obosana ke mama loso za spaghetti comment na ude pa mama loso spaghetti obosana nga ni mota pamba uke mota omoni asuzolo asuzo so akitina kisasa ndia yaka wana abazonga faut que nous mettons un groupe mon côté mais ce qu'on a pas si net de Londres dans un groupe mon comme moi na tata ozoka moi na tata mais ba bossa nanga Zigura même wana bato kati ezaka mbongo te moi bonjour moi sanga pe bien champagne ta champagne na bonne année avandi champagne azaka na groupe angale avandi alobi maman ngai atindi molo kabi mama mela tajina bana ata pese lorote mongita baba Josco Mandala Jani Fai lobaki ke baza ebele Jani nasana mona moko mena Jani Fai Sheki Kopa wana koko na ngai oze mbala omoni tato kata pardon famille menga OK salutation na couple ba responsable ya chaîne oyo Audace Milandu na Afi Milandu Audace Milandu na Afi Milandu moi aussi papa na biso Audace Milandu moi c'est papa na biso Audace Milandu ken oyo boya minga me ezala mbala ya sukate nzamba mema bino likolo 2022 oyo makambo bien makambo bien donc boza pena likolo so ba otanga ba chaîne nde batangi ba oyo bazoleka na nzonzinga wa na bimipe na meilleure scène na saki nini moko na bosani kutu na groupe on a saki et pas Belleville donc na bimipe na karaté P, commis tout ça noté karaté aux Robanda peut jouer awa. Ah oui, merci. Là, je suis là, on doit assurer réalisation. C'est plus ma casse, oui. Donc, tu me mets à l'école qu'il mange, tu es dans un concept additif. One école. One école, donc rien à dire quoi. Maman Loso. Et d'abord, ça dit Sydney et Kevin. Ok. Voilà, Maman Loso. Question, oui ou non? Balwa Maman Loso, si là. Ah oui. Oui ou bien non? Nasira Menazati. Oza. Yo mon ngate na YouTube. OK, prophète Batukasi. Dani. Baseka, basepela. Pour na bonne année il y a 2022. À 2022. Barivi na 2022. Batunyo so bazana makodi ya batika utia bapanti. Kwa deli tukota kibona ne batunyo so bashoki bapanti. Batunyo so basoki siko toujours c'est comme à terre 20. Tout à omona bati bakodi ya. Moko badu na benga. Makodi ya moko eja madusu. Bakepe ba trou
Voilà, nobles internautes et fidèles téléspectateurs, Maman Loso, Asigaté, c'était bel et bien notre invité principal dans cette émission, Tokundola Masolo, il y a Katina, artiste, il y a Mbokanabiso au Congo, merci beaucoup à toi, Gloire, qui a mouillé derrière la caméra à la prise de vie, qui va aussi se déchaîner au montage. Merci. Pardon, Nabo Sanaki Moutoumoko Alinganga Mingi, Maman, et Laure Mbongo. Ok, merci. Maman Laure Mbongo, les salutations de la part de Maman Loso. Voilà. Merci également aussi à toi, JDT Diaz. Sandrine Domena. Boko Banque depuis Allemagne, ennemi Yamote Maya Maman Masolo. Merci beaucoup pour tout ce que tu es en train de faire. Il faut pas mettre le Maboko, ce n'est pas pour rien. Voilà, JDT Diaz Maboko Bank, JDT Diaz Maboko Bank. Donc moi si mon bien sur la raconte pas bien. Très bien. Maman Marie Komba, Maman Beauté d'Abisso, Maman Masolo, Maman Afi, Milandou Mwasi Yabatou, il y a Papa Nabisso Audace, Milandou Bapara et Audason. Merci également aussi à toi Derby Penan, et je ne peux pas t'oublier dans ma vie parce que tu es quelqu'un de bien. Merci aussi également à toi Tetumba Boss, moi Soka Koloba Matama Eko Koto, Soka Koseka, Akoloba, Akobina, Akotambola. Bana nyoso ya bumbu, bana nyoso ya bumbu, bana poto, ba meilleur vin abino. Voilà. Merci beaucoup à toi Belva et les autres. Moi, je vous quitte dans l'espoir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro. L'actualité reste à continuer sur Concept Touch TV. Ciao. Merci beaucoup. Alléluia Hosanna yondozana makoki ya kolonga liwai mpe ya kosilisa nguya ya satana opesi pongi te na misono mpona kosenjela baoyo yo olapinda ina kombo na yo okotika biso soki moke te mosusu te yo nde nzambe na banzi na Yerusalemi kambo yokota batandaki makuta nakanisi mwasi ya ndumba asukolaki makolo na malasi lelo yo na nzoto